Une nouvelle émission, Queen Fanabi Show, Queen Fanabi Show, Queen Fanabi Show, avec moi-même, Queen Fanabi. Alors je viens vous présenter mon émission, elle sera composée d'interviews, des chroniques et des news. Tout ça pour vous faire plaisir. Retrouvez-moi sur www.rdcongoinfo.fr. Maman Château Rouge, maman Zando, Gambela. PDG Piste Mobile, Océan Tanzo. Ah ouais, Bakolemba maman. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, ici c'est Queen Fanabi, Queen Fanabi avec mon émission Queen Fanabi Show chez Vieux César di Clé Boa, de Boa des clés n'inga na benga keka clé Boa mais Boa des clés na www.rdcongoinfo.fr. Queen là ya pour rien te binimo oyebi Queen so na ya pour rien te zapo na pesa moi message récemment na hotel ko ndebo mona ki na hotel ko sa vidéo mona mama Sophie, maman ya défunte Marie Misamou. Là, on a outil comme ça la audio moko na Chaka Congo pareil. Apparemment, ba tebele ba benga kinga ba bi Queen. Là, on sait que mission na maman ba benga na kié. Ba benga ni maman pas ndo ki banini. Mais quand ninge zala pika ka lelo na recevoir ba appel ebele ba to ba lo baka ki mama zongi si mama na ndako. Na benga ki mama lobi moya solo les ate po bana na ba za pembeni ba interdire aso na ba téléphone ti. Bon. La benga qui vient dans Chaka Congo, tout ça, il y a une interview, je pas besoin d'interviewer. Tu me dis que solo la vie expliquant que oui, effectivement, maman a zongi déjà nandaku. Maman a zongi nandaku, banana bande quoi maman bande quoi que maman na minute aux nandaku, à zan avoir repos médical, puis bande cause la sortie à médecin peut sa droit de sortie, médecin peut ça qui droit de sortie, maman abimi, donc maman a mis toi en anda. Bah oh non, c'est on que sanga na obenga, Queen nande ola la te. Mon ola la te comme quand ko benga on dit que tunga le kamari misam. Et comme quand ko benga nga on dit que tunga donc ndena même Joe Flesh, Angélia, yemo ya biso donc a benga nga binanga meno ko poto to benga babika yo mto saki misona mama lo banga bizo Flesh eza nini yango abinanga non il faut lo baka pour faire no ba tumsanga mabe yango na ekolo bomoni na plan Paris na ekolo bila maman azongi na ndako meno na solo na mama te mama azongi na ndako apparemment maman azongi na ndako na bengi mama la bi oui na zongi na ndako mais moyena lo bezate po bana na nga balingi na lo bate Chaka Konga lobeli a peseli o aye 5 pese la boyo kabino mona solo na vie Chaka a lobeli pe bande ba lobaye ka bana mama ta moko ta kenda ko hôpital azana ite ata moko azana ite o akenda ka lobake oui to eta la maman azate bon après nena lobaka vous savez moi nana mo éducation na vraiment on a zo pa lobaka vous savez na vie tous en a 3 éducations. Première éducation c'est la éducation de base à la maison. Deuxième, à l'école. Troisième, en dehors, auto on a banda. Alors, si on rate les fils, quand t'as éducation, maman, la papa va payer ça, mais quand on na école. Si on rate l'école, mais quand on na oya li banda, zinga, maman, va n'ingande va payer ça, va ba conseil, ozo récupérer. Ngana 3 on a récupéré. Je peux pas na kota na famille, batuna anda ko fingo, to manda ko loba. Je peux pas. Je suis vraiment désolé, mais je peux pas. Mais au conseil na opesa ka ne maman zongi na ndaku, ezala bongo. To ka surtout que maman ba bengani. Maman na zongi na ndaku azala bongo. Ata maman za ndoki zo maman ba église ezali bo salisa maman soki pas ando kité bo senga maman pardon bo régler on ba loba en famille on n'est pas là pour na ka ba média ba ya ka ba lobela maman famille na bino non en tout cas maman vraiment bravo na sepeli na oyo batu oyo bo sali na ndenge maman zo ba contribution ebele outi par-ci par là ndemo ko lobela kingai merci na ba o batindaki
Merci na ba oba benga ki pe maman na biso pona ko soutenir ye na ka o azalaki nango. Merci beaucoup. En tout cas émission on a salaki et réagir plein de monde. Ba te belé ba réagir par rapport à émission na ba bengi maman ba soutenir maman ba aider maman financièrement, moralement, physiquement pourquoi pas avec le prière aussi bien sûr. Mais maman je crois qu'elle a très bien. Azongi nanda ko na le ponga mobile nae. Bo benga na le sou mama te. Ya moi si ba ya nyos bo benga na sou mama te parce azonga le ponga mobile nae. So bo moni ke maman zandoki s'il vous plaît. Bozu bana na bino bolongole na le pango pas bebisa oya bino bana te botika avant le pango oyo mobile na ya tikela ye. Là c'était Queen la Joe Flash babi na RD Congo Info tozu ya biso cameraman na biso asika bon senti ba image à mikolo ezaka ye mto sa sala ba ko sabino te nulle part ailleurs ici chez César Ngadi avec Joe Angelia Flèche donc ye wana za pa na biso outi ba place outi mais muto tazana ba les passer na est-ce que là comme chez biso donc to bosser bien dans ba image non so bo mona mikolo ezaye ba kosa na te bo kosa to ki ngane za Joe Flèche avec Joe Angelia Flèche donc voilà mutafana babo to mutu na ye et ça nango zuwa te quoi ye wana derrière la caméra vrai Joe boye baka besoin biloko belé ba mariage ba anniversaire ba baptême ba je sais pas ba événement ba biloko belé bo contacter biso so besoin numéro de bo contacter ta Queen na opé sabino numéro de a ko filmer le loka bien en tout cas na zana ngami ngolobate na sepeka na ndenge maman azongi na ndaku vraiment ba o basali idée wana ki maman azonga na ndaku merci beaucoup parce que maman bande vraiment ko souffrir il était temps vous savez Marie Missa Moula razaki envie to marambo to maman bon azaki ndoko tikala ko yo kango te leka ka kufi to ko yeba ke maman on n'est pas là pour ça. Maman zala oyaza aza maman. Baboka ka maman te fa pitu mwanza yemba nzembo moko ya maman. Maman taza kizengi azaka ka maman. Maman taza aza nengeni nazaka ka maman ba change le camarade kala zali et comment nanga kala et mon ex mon bala kala ba et mon ex mari et mon ex copain. Ma copine de et si là mais maman kala non quand on ba maman nanga kala zala ti vous savez donc voilà c'est un peu ça. Queen ke na ena lobaka mo mbota mike na eka vuna lobela vous sentir ke na lobi ka mo muke mais mingi mi boka o chaka lobi et ça bino e pesa mo ba conseil donc boka o chaka lobi ndenga lobeli tuye moko merci beaucoup mbote nga na maman chérie maman Julie Wabembo comme d'habitude na papa ya bana The King donc gros bisous à toi là où tu es mes enfants David Jeffana je vous salue maman vous aime beaucoup Joe Flèche hein Joe Flèche donc moi bang il qui va au bomanga pardon donc Joe Flèche mo yebi donc il a dit Belingo donc merci beaucoup na bino soza ko la nanga avec César Ngadi Glody ma collègue des copines hein donc voilà on a boire raté na boire qui mari émission no boire ka ngati donc merci beaucoup donc to souki na biso wana ku na ok na e donc hein oui, quoi. Voilà, ndalanda Queen à www.rdcongoinfo.fr. Bon, CP là. Babi, moi si, à bomba nzoto. Moi, ça zana te kapona la qui s'appelle botalanga. Donc, son la nzoto nanga yango teza vu. Moi, nena la tibona mabe. Nena la tibona sexy te non. Sexy zaka te bande. Bateyo alobelinga opesa ba collègue no conseil. Je suis pas là pour sanga za maman abangote. Nena lo baka éducation zaka 3. Soko raté 3 bases wana ya ndaku, ya école ya libanda. C'est que Simba Langote, merci beaucoup, je vous aime. Ciao, ciao. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Sepela TV vous offre plus de 150 chaînes qui sont RTNC 1, RTNC 3, RTV F1, Télé 50, B1 TV, Digital Congo, RTGA, Kin Malebo, les chaînes françaises, les chaînes africaines, les chaînes du sport et aussi YouTube. Voici la liste de nos partenaires de médias. Nous pouvons aussi vous offrir votre propre chaîne. Sepela TV marche par Internet qui vous permet de transporter votre boîtier partout dans le monde. Contactez-nous aujourd'hui pour votre décodeur de Sepela TV. Sepela TV créé pour les Congolais, par les Congolais. Allô, bonsoir Chaka Congo. Bonsoir. Oui, ici
c'est Queen Fanabi. Tu passes en direct sur www.rdcongoinfo.fr chez V. César Ngadi avec moi-même, Queen Fanabi. Na émission nanga kombo nango Queen Fanabi Show. Na émission nanga loba ba vérité to loba olobi? Oui, na bengi opo récemment na salaki audio moko na maman ya Marie Misamu. Na salaki audio moko na maman Marie Misamu alobelaki ba vérité na ye ke bana na ye ba bwakisi ye ke bana na ye ba bengani ye ba kangi ye ndoki mutazolia ba Marie Misamu na bana na mwana na mobile ote kokufa na décembre. Mais na talaki pe na ba internet na monaki ke osalaki okendaki kotala mama na monaki onde kolobela sujet ya mama mpo na émission na ya artiste en danger oza soutenir maman na bapase mpe na bamalheur oyo aza nango na minute oyo yango na yengaki koloba un mot mpo na bafan nyonso oyo ya Marie Misamu surtout oyo bazali koyoka biso na ngonga oyo bazali komonaki mama Marie Misamu babwakisi ye mpe babengani ye monini okopesa na bafan oyo baza kolanda biso na minute oyo. Oui, merci maman, vraiment que la condamnation des gens sont édifiés. Ah, mais en danger, mais là on allait pour défendre tous les cas malheureux, où ils vont la République directe. Il y a des artistes, peuvent faire un orphelin. Oui. Hein, il y a des choses élargies. Oui. Ça n'explique pas que les mamans Marie Azana ont dit parce que nous sommes arrêtés. Ils allaient parler à la bisolo, ils sont tout à maman jamais. Et l'objet au Kenda qui est l'hôpital. Oui. Maman docteur a péché un examen matin. Ça faisait un examen. Maman a pris malade. Oui. Sikoyo maman ndenge aza wana est-ce que azozwa soin bien, est-ce que azozwa aide, est-ce que côté kolia na ye azolia bien, azozwa kisi mbongo sikoyo bazosala ndenge nini mpona kofuta bakisi mpe basoin na ye na basoin médicaux na hôpital. En tout cas, merci maman, montre que dès le départ, il y a Marie Tamakufa qui va se faire des femmes. Alors la famille wana qui vous a appelé, et maman vraiment qui n'a qui quand même dit la chose de la famille ensemble parce que mission qui ça savoir à Matanga il y a des commissionnaires de Maka. Alors la famille a voulu la commission avec la Matanga pour des questions de Misamu. Oui. En tout cas, si vous avez la carte, parce que j'ai eu l'information, on a mis sur Patrice, c'est $3 000 pour la maman. Oui. Mais après, c'était temps, c'est que maman a mis ça qui sont les gens qui vont avoir tout ça. Les gens de Magui à l'hôpital, la photo qui est scannée, la photo qui vont avoir tout ça qui est. En tout cas, vraiment, carrément, je ne vois pas la maman n'est pas soutenir toi. Donc maman aza soutenir te donc banda mpe aza na hôpital ata mwana ne moko mpe nano etala eketi siko. En tout cas, vraiment, j'ai eu l'information, ata mwana moko ayete, mais vraiment qui n'a pas la vérité. Nazobenga bango vraiment en écoutant les parents en tout cas vraiment que carrément vraiment ma famille ils ont beaucoup d'aide mais on soutenir que maman maman ya ndeko na biso c'est Marie Misamu. Oui. Sikoyo ngai ngana na ba veshaka ko na matanga tomonaki famille bimaki belé ba frère Patrice babimaki ba frère belé babimaki bande ko soutenir na ba sœur belé bande ko soutenir famille mais sikoyo na ndenge maman azali abandonné na ndenge bana na ba bwakisi maman bazo ba maman zando parce que tout part maman tazando ki ba bwaka kaite ndoki tazando ki papa ba bwaka kaite papa na biso bon luka ba église bon tsayi ba pasteur bazé be na bakini wana sikoyo ba papa wana nyonso ba yaki na église donc ba sali na nzambe ba pasteur pe ba sœur en Christ pe ba frère en Christ baza koloba nini est-ce que na hôpital bozo mona ta frère moko te na kati église ba oba laki koloba na ba interview tout le temps biso famille ya Marie Misamu to comment famille ba nini ata maman moko te ata papa moko te ya ba oba yemba kana Marie Misamu bazo le ko to kotala maman tata ba frère ndeti bandeko na biso ba papa Patrice bazalaki pena na famille vraiment ba ressenti na collé serré mais comment ça se fait que maman les lois allaient abandonner toza comment ata ba frère moko te baza ko réagir jusqu'à maintenant frère moko taza ko réagir ni pasteur ni sœur en Christ ni frère en Christ ni ba internaute nyonso balelaki Marie Misamu to on ata mutu moko tazo sala azo pesa soutien na maman ni to mona te loko moko siko eza pona nini. Oui, par rapport à ce que c'est bien en anglais, avec ces pour la
rikana été. On a raison avec votre association, c'est un petite nango. Quand on pense que c'est en danger, les gens trouvent ça anormal. À sans danger, c'est la seule association et la compassion. Tout ça, on va un bon côté. Mais le Satan a commis au dérivé, mais sur la maison, sur le coup, quand nous se fait passer, et comme il y a un facteur, on a la zone qui a un hôpital, a commis ça, on a commis ça, Une nouvelle émission, Queen Fanabi Show, Queen Fanabi Show, Queen Fanabi Show, avec moi-même, Queen Fanabi. Alors je viens vous présenter mon émission, elle sera composée d'interviews, des chroniques et des news. Tout ça pour vous faire plaisir. Retrouvez-moi sur www.rdcongoinfo.fr. Bino Angote, Maman Château Rouge, Maman Zando, Gambela. PDG Piste Moi Bino, Océan Tanzo. Ah ouais, Bakolemba Maman.